congofrance.com. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. congofrance.com. Bonjour à vous chers internautes, merci encore une fois d'être branchés sur www.congofrance.com avec le grand boss, monsieur José Lipumba. Boss moro ya bien, boss moro sola kitoko, boss moro humble kwa mundele neto benga yepena ya za na poso mwindu me servo mundele bambote nanga suna Junior Bookson Bukasa, le grand manager de Congo France. Bambote nanga suna bafan nyonso ya www.congofrance.com. Abonnez-vous toujours massivement, vous ne serez pas déçus. Na application to bimisi ya www.congofrance.com, téléchargeant aux zanga d'actualité, il y a des journalistes na ote oyo sepela nango. Alors aujourd'hui je suis au studio Ndiaye, Maestro Fabrika, c'est un musicien. Ils sont en train de préparer l'album des musiciens. Dans l'album des musiciens, on a habité l'album ceux qui ont nini, ceux qui ont futa nini, ceux qui ont nini. Mais non, il y a quelques musiciens qui ont lobé là par rapport à Nzembo au Maestro Pessi Bango. Et les bossons on a maintenant Thierry Migler. Bonjour Thierry. Bonjour Ramazani. Boni. Kitoko. Ah bah Pessi chant. Ah, erango yango yo. Artiste akomara vimbi mutu abi bongane aboye na komi. Nde azabu na komi na kosala nga pe bord na ngai na zupe ba danseuse na ngai. Te za kutu pona bongo te. Za te ka kepo osama mwana fo Nzembo ya mobimba rien. Mutu bat musu ba sala ko ozo amsu ba vocal moko po sali mwana. Mais ngala sala ba vocal ebele o bino po ebi. Oeza ke ego pesa nga pe maramo boye kona osala mais eza tawana te nana tawana nante parce que ngana za na pembe na maestro fona za bien formé et puis fona za bien préparé. Donc il faut na zape na mobimba. Surtout maestro ba ki yo poser na chant. Et ça que nte. Et ça un plaisir. Non, c'est kaka ba merci. Ba merci donc tina zui boeza eza te ke po ceux qui ngana za na ceux qui parfait. Et ça qui travaille pe m'desali ke ba pesanga pour sona ina travail te ba ko pesanga te shango yo moko zui tanangola bango ba so ba pipina munga to so minzi ouais na travail pe na ba parole musu bazali ngamo pe na chaki pe moi ponga mo pe na parole ngamo pe na linga na contribuer na kati pona yo ka bien sans so ngala contribuer te linga yo ka bien te linga ya pe na bagarre pe na ngape na ba parole to travailler ba parole ba chi ngape na ocha na linga pe na cha don linga kana kota na jena bango po eza bien parce que zui longo pe na temps ouais na zui longo temps non ça me sima comment vous m'amenez vous bimisez na minute te non ebika ndo kutabiso atona studio atona ndia ito travailler au monara ba fait banini donc tona studio donc tona pena na kati pena ya makambo parce que lelo bozo côte sambala moko to boyo ça ba cœur to boyo ça esprit ça ba cœur na ba réponse moko to zongi ça wana nan libange bandite hein nan libange bandite bato mabanga pe baotaba bache minganga pe libanga ngai faut kotala kata Nzembo no siku bato mabanga bon bato mabanga bazala pe déjà bazala na bango pe déjà bazala déjà moi betele biso moi vocal non ya kala après to putuna la lité butu mobimba se kolele bando tonanga kaka elonya tune mada ustam mulindwe doningo bana patricio manianga mulindwe motema nini yango yo Nzambo pesa ngai mulindwe doningo bana patricio manianga mulindwe motema nini yango yo Nzambo pesa ngai ya kolinga kaba oyo bazoyina ngai ye ozokisi mwana ngani Fabrigas ya linoteri Nous n'aimons quelqu'un ya ba de Christ voilà oh Nixomona ni de la biamana fai business Ridi Lulendo Yannick Mavila ha Olivier Nsava on moko ya mibale yoli lelo pena ba moko neti yo poni nini siko ngali sipela ming pena o chobeta est-ce que yo poni langa mususu na obetela yo tes a love na pesa qui me de ce son ngo c'est ma bénéfice à love na zuye
napesaki yo motema nanga mobimba doni ngobana talelo bobebeti na motema nanga kusikui ingénieur nanga Ingrid Vemba yo mon bébé yaka omongisa no simo kende patri sioma nyanga yo bominga wa emamenga na kufia wanga Rodrigue Kadima Mike Bose baboyinga ye chancele tamba tosha vumbi bafuta wo. Merci beaucoup Thierry Migler. Est-ce que vous pensez avant ngou ya bo zobimisa te avant ngou mukie kaka ata deli na pamba raté po pese lengi ata deux. Boyinga lelo pona sama so. Weza ka bavangu. Moni muna apimeli bisongo. Mais c'est pas grave, on a confiance à Thierry Migler pour na ebi yo beta de ba vocal. Quand on pandi na ebi ko beta de ba vocal à danger. Na bangela langa kutu yote acoustique bien. Donc il faut comprendre ça, c'est l'ambiance des musiciens dans nos studios Ndiaye. Yebisanga siko. Bato bolando, ba peso confiance na nzembo. Te ba pesanga confiance mais na décevoir bato balinga light musique te bato balinga Thierry Migler te. Moni soki maestro, talara maestro azu déjà apesi Thierry Migler nzembo. Donc tanga maestro apesi Thierry Migler nzembo. Donc c'est que des fois donc c'est que bilangezali. Masalanga jires mabia la mambo na oloba o. Masalanga jires mabia la mambo na oloba o. Ayebi déjà ya yo kaka da yebi déjà c'est bon. Yebi déjà c'est bon. Basalam nangeza bongo na ba masa nange belé basali banda et puis na ba VP ba libanda na moni ba mobo masa nanga ba Nel Caprice 10 en direct de Bundes et puis na moni ba mobo bongo na sekalani na moni ba mobo bongo un bon tonton Domboui la de Bundes na moni ba mobo bongo Juju la star Juju la star en direct de Suisse Juju la star na moi ba bongo c'est Migler dans la bateau belé na moi Chancel Tamba na moni Frisette Tamba et puis na moni Trina Tamba na moni bateau belé ba MC Léa donc ba yanga ya kati ba Nounou Dembika ba belé ba Jires Mabia là donc belé donc quoi. Merci Thierry. Christian de Cornès. Merci beaucoup. OK kitoko. Merci belé. Donc toyembi ai susu bina. Boni bien. Linga to bandana vocal ya solo. Elvis le somo mokana ya monen. Ezala katenyo solisum. Nga mobeti mbonda. Elengi na ngone mobini. Na nyabini na plaisir nanga na elengi nanga. To utano bo mwana. Lelo jema papo pimwe. Natiala yo motema nazwa eloko upesanga na moyo butu epimela ngai ozongisala ngoyo mokile bungisa moni arrête on a lola na sentir pena. Donc ça fait vraiment plaisir à Jires Mabiala, le moteur de recherche le plus rapide. Moi à Londres à solo lui poser un chant bisona soba na papa na meli le boss américain Fabrice Nteka na pese ba mbote sikazali na si yo moyo kuti biso na ndaka loyembo na ba acoustique 10 match ba bébé Bouchou donc ba Thierry Migler biso tout no mona ba 3 jours ba David Beckham to zara to bosser confiance ba to pese confiance en témoigner que ko beta pena au travail au type temps au travail bon moni biso to présenter ka examen moni mu doit présenter examen moi ko se corriger ba ngonde ta ba ko corriger ba yeba ba point nini ba pesa biso to sara boulot to lobite ke biso to bomma mokili to ndeni te biso to sara boulot donc to ça effort to ça boulot bien pour toi pena papa waza bien mayele ba kisela biso to sara boulot ba tunde ba côté biso moi deli na nze mona mazani mais chef na biso ali foro non okene maleme mutu nyo sa oloba olobi ndeni donc moi deli na nze mbosika ya solo moi deli ngolo ko bonga na nute kola lisanga nanu te kokimanga nanu te partout lelo bazopusa na pene po bayoki ke kadima pusani pene no lobisoki nga pesi yo mokongo kaka bango bakoseka bazala no po balelisanga donc bina filé basalam na napesi mbotre na tonto héritier minimbu monsieur HM
Christian Etafé, Crème Mongala, Ladjo Muzombo, ma bossanité Yannick Lamerva, boss américain Fabrice Nseka, donc il raté. Nasuki Nangana, Arnaud Ami, Papi Pingolo, Sony Tiloulou Bankable. Merci beaucoup, Binafile. Guilain Mondo Pentacle et de gauche de Schengen et d'Angola. Merci beaucoup. Bonjour, Bécan. Bonjour, Kitoko. Ngalinga vocal, au rappel, dans ton côté, si comme on va touche. Mais ouais, bon, on a mis trop dans l'album de Tiba. Point faible nanga yango ekomi point fort na yo ngozanga golinga patu soda ezala golo memi ngambo landri bisidi to esus naba teraki kerezanga albitre kasima chango esilaka sherini nyango esilaka te konyokola kakanga komonisa pasi pe kakanga yoyo mabala boye esilaka la yokelanga tamawa Eric Binda Jiras Mangoy na lelingi la bilimbasi et double LL majuscule. Donc, you peux oser. Ouais, plein Ali. Titre langue. Posa. Oh, bon, ma va tout Tony Nangwana. Poni ka Posa. Ouais, na poni Posa po moni. Big man, ça imba bêtise te na ba rumba na boy baby sa album te. Non, na chika Posa, ba Posa za mambele, Posa ko yemba. Posa ko bina, posa ko ta bien, posa ko changer basket, changer car. Bon ça secret bika te mais ça posa. Pesa esenga moi 4 mois secret bika to beta te ba ko mo beti boy ba beti système ba détourner moi système de alara. Donc merci vraiment de ta la biso. Na pour moi des posa na moi deli. Deli na pas manga na singi bele te poto ebiki ba oyi. Bon posa te mais ça posa. Faut pegar posa da faut bomba ba on a posa na masa tu abimisi moi quelqu'un mais on a bombi na le goza posa faut na garder posa wana pona bango et ça la bien na bombi moi dimi na ebi ke ba masa mso abimisa nga tellement da posa ça peut secret ba bina bimisa posa te potala ga da posa mais makala te da tara to na pasa musala en tout cas na sepeli ya trop ba masa baze belé bi ka faut pona monopoliser parole te na pesi mbote na nga na Landry Bisidi mbote na nga na Dallas na pesi mbote na nga na Ndori ya kitoko na mikili na pesi mbote na nga batutu balinga artiste na bango pona rejoindre nga beta kaka Patrick Beckham Maxon bazwanga na adresse Facebook to babeti 00 otobenga ya Willy Musheni 89 761 74 16 00243 89 761 74 16 wana bazana artiste poto solo la finalité ya masolo posezo ya kalate bana kini. Merci beaucoup Beckham. Donc bonjour Ndeko. Bonjour. Bonjour. Te kitoko. Nemigo toloba somme d'appel somme moda neni oh bien. C'est étonnant. Et ça étonnant toujours. Comme d'habitude oh bien oh c'est étonnant. Oh bien. Oh bien. Comme si na oh bien. Bobo mabi sauté. C'est étonnant les sous oh bien les sous. Somme d'appel somme moda neni go oh bien c'est comme ça comme oh c'est étonnant. Oh bien. Ale kumanga moto ya moto ya moto omoni oyo je ale yaka comment pusana ale lala na pesi mbote na masa na nga Jiras Bondo nationalité belge et puis masa na nga Roger Rosara man bébé Nunes Weson Chivunduru abilama na Luanda Tony Luba qui soki na bosane za mabe Neniko. Merci beaucoup. Bonjour. Grand prêtre phrase. Moi na papa, moi na le maître de la musique africaine, Motonatolo. Amotema ba congolais. Sanduko makambwebele. Kolanzambe tiko se infide finika motema na tolo ayeba kitina. Tolo. Fabrica sena bete la tolo. Donc c'est bien moi phrase. Wana tolo la na poison kalami de tobuwa ke la bango. Na TV mais biloko sikeza ba changer ka tata na nzala teke boko zanga ba boti garder bande na yo. Alors dans la folie il faut garder la bande na mingi faut garder bande na yo. Donc yango wana Kixis arrive album na biso moko ya ba musicien. Album na biso moko ya ba musicien donc c'est bon donc. Na yebi ke ba album musicien bo appelle un générique bo créer. Tozana ba générique ya biso kuti ya kindoki. Biso to ratarate biso to binisa mokili donc ba ventir te. Maman na lo ba Neymar Senta ebi marambo.
donc baventure te dans napesi bambote na nga na ve na ngai Soleil Ngandia agence Assir na Belgique Pierrot Nzawa Miss Nzawa Olivier Itela ya Papi le roi carte illimitée donc na yo moko vrai chéri. Merci. Wana studio ndia ibulo DG bandaki. C'est belega bapesi. Jokol pe na pesi mbote. Logolo mama, logolo te wana ba ibango. Iba ba animateur ba iba ba. C'était na pesi massa na nga Jokol na Turquie, Jokol Koufle, na Turquie Degas Lunians donc Pierrot Nzao, c'est bon. Merci beaucoup. Acoustique. Kevin Sumbula na ngai motema. Acoustique. Yeah. Pour la fa borobom. Amazani. Boni. Kimia santé kitoko no monika attitude boulot. Attitude boulot. Boulot. Bon, c'est donc il faut beau carte, il faut beau bête. On vient stopper ici. Non, sur lobby, il faut to bête. On a auto ça Kirsis. Kirsis c'est ça examen. Kirsis c'est examen marmo nyo so auto yekoli. Peme na maître ya auto représentant pas batou. Après si bino confiance à petit Kevin. Ouais, ça confiance après si ce soit parce que confiance et pour n'y a pas confiance, c'est-à-dire nous autres va soldats autos ara pembe na ye, aibi pour n'y a lobby qui mututel zoa o sala auto ça vous tape en plein boulot. Sala kaka. Kana blo akala. Na banana o wapi? Oya nzemo libala. Valeria noe sala kala telo na ngote asara. Kasina bolingo la tiselinga ngona mosapi bubebu na ngayo yo. Arvezianda aime tala lelo yo bubebu. Na kwa su wema ba vocal ngote na tikela ngo bato comme ya bato. Ce comment nzemo no ba pesio yani. Ngai ti tanzemo na ngaza rouge blanche. On y rouge blanche. Bato ba mais ça na rouge blanche. En fait jour nzemo ne obima. Et examen maintenant le belo mo kaka. Nga non satisfaire te. Non distinguer pété. Mais non ça grande distinction. Wow. Wana omoni tolinga te koloba loba mingi poto boyi tango ekoma tango ngo moni aloba gi mingi akokisi yango te. Nga lobi ngelo ko tenga lobi ka nzemo na mukolo ebima. Le rôle exacto présenter bino Kirsis. Non satisfaire te. Non distinguer pété mais na sûr que non ça grande distinction et mam na loba. Ba toi mais ça ra titre nzemo ba mutuna bango 10 match acoustique rouge blanche. Oui mais pourquoi rouge blanche na mbeli boss mo boya mboka kaka. Mboka Congo boss mo mboka Congo donc en fait déjà que boss pour nga déjà boss pour na bino mais aza vient nga to rane ya parler pena donc carré na mbelier azaka mtamboka Congo ta na Paris ta na Belgique ta za mazaka congolais voilà quoi. Boyi ko beta so mo extrait ndambo extrait nzemo na nga basi la ebima. C'est Rebima. Avant. Dans la Rebima donc. Avant. Tanga la signe. Baba me sanga là-bas. Et dans la caillou bébé langai me matana kebula zutu yambamba. Ba me ça non mais on a maintenant rouge blanche c'est la jour Rebima. Donc voilà quoi. Ba salam na acoustique. Salam na bandara. La spiritualité m'oblige de dire un grand merci à mon pasteur Ricky Muzembo El Manintu. Yes Ngabi. Ton pasteur. Oui, yes Ngabi. Nandimite ko yem makamna lo même type c'est abi nandimite ko satisfaire au distinguer mais ça la grande distinction pasteur Ricky Muzembo El Manintu signe na banda acoustique na banda la pasteur Ricky Muzembo El Manintu moi la et puis Melen Nguba Ali ya mama Brian la bundonga la onalia ya Guillaume Mokonza Grenoble Bob Carlos Kalala et puis Reddy Black Mandombe na Montréal numéro Messi Western numéro nanga bakotika na Facebook bakomika acoustic play bonzonga carré boulot rama zani de moi-même. Donc voilà bonjour de ouais bonjour batu balinga sabalo betela biso bilo mondial donc moni lelo ya parti tala mambo isala mais mama akufi antiki testama oya babi magina ye mitali bango liste bimi bache maboko na moto Jonathan kompa bakogende longo neti singa mate mwane mascara mwana kolinga mwasi na butu tenza na biso ale ya parti trop méchant ya patati kate alingi basinya samokili bakoma ya ye ale ya parti c'est de capo ya patati kate amona te telaka makambo ezolega mikolo batiki bino mpe charge ya baanimateur rien na nzembo ya musicien
Des fois, donc, album, on a très bien. Donc, tout bas à la calme, mais la patient. Comprendre ni auto ça la carte. Donc, tu promettre bon, égoléga, je pense. Parce que tu bosser, égoléga vraiment. Donc, les boss, c'est moi le bag égoléga. Donc, toi, si je peux que ma maestro baki que le bayan zambi, il m'a le bag égoléga, je pense. Donc, bas à la passion, égoléga. Donc tout ça l'album il y a bien baroyoka belle mélodie baroyoka ba géresse acoustique baroyoka ba tebele baroyoka ba bébé bouchou baroyoka ba chani materazi ba masana ba jusqu'à Zanoti baroyoka ba tebele baroyoka ba Lionel Messi donc biso tout ça tout travail ba Thierry Migler tout ça tout le bosser vraiment donc na niveau ya sakanati ça va salam donc ma moto na ngai ezaka pona ba tutu donc ba tutu ba linga sabalo animateur na bango message ça couper ça bango message donc baroyoka donc banda to base donc ba tutu bayoka biso dans bamota trop ngai ba Freddy Bouloukou et puis na bosanité vient na biso bien na biso ya Christian de Cornes papa social bamota to ko tala ngai pourquoi pas ya Doudou BC puis na bosanité Freddy Bouloukou et Trésor Candle Ticket Change Trésor Candle Ticket Change international na à Londres bamota trop na bana poto tout aina qui ala na bosanité et puis na bosanité Cynthia Lungela ya Mimi Mbanza pourquoi pas grâce à Mbanza Kimberly bamota trop talara na succès bango ale libala na kotana pe makate mobali naso akobeta kanga tango nyoso onga mwasi mabe kasaboti singa bana ebele boya komiko sindola nzambe tato ywe oko sikana pema tato ywe papa to chaka ba mama à l'aise yé Mimi Mbanza parmi les champions yé toujours un champion comme on a yé maestro écoutez-moi ça balo. Merci beaucoup. Gros bisous à trop. Tout balinga ngai bako contacter na plus 243 89 57 27 117 plus 243 89 57 27 117 dans WhatsApp tout sous na pesi ba mota trop pa Neftali Mayamba Madonna matete vrai chérie maman bonheur ba mota. Merci beaucoup Sabalo. Na pe maman muki kwande sala. Bonjour bébé Bouchou. Bonjour merci. Hello eleki concentration ezati na pesi mbote na ingalinga obanda mbote ti faut bita biso mwa vocal wana o bébé Bouchou pena linga mingi wana o bat ba se retrouver to ba yo te naemba na je pense naemba mo ebele ba plan ebele ba tu ba linga ba plan netini ngamo na linga mingi plat préféré contrôler à bolingo ba kosi chéri nanga lokola nyoka osaka yefara na jardin d'Eden mais wapi bolingo nanga ye chéra kabyango na mabogwa nani Chanel Masialara yakaye Blanchard Kilombo ambote na Blanchard Kilombo tona na maweza pour beta vocal maweza wana na kabela mbatu ote ngai yibela maweza naimba sunemba tango swaki nga bolingo azalaki sukali lelo tobalani Bouchou yoko mio négligé nga pourquoi bolingo nyogolaka moto ya ligne nakoma mwana mawa anga Bouchou na lelie na ye makasi ya mobali kolelisa mosi na bambata te azinguya ya kobimisema emiso ya satima naleli quoi na yo ozwi penze mpa maestro on aura bola mwanzambe leki moi trop ezaki maestro apesi biso sous chance à travers na eto chimo banzembo kirsi se ya bayoka bébé Bouchou ngana lobaka engai ngana lobate loka banzo po ba mission so lobaka ngana na mission te na po maestro benga ngo kirsis eza examen mo ya fin d'année cérémonie ba universitaire basala ngo za ko épreuve mo boye o ne so apprendre est-ce que l'accent ngai na laksaka o maestro alaksa ngai po Bouchou non ça nga ma danger te ma bébé te non ça ma bien car ba salam non bambote na Jenny Mango le vieux Christian de Cornes Florence le tonton Mami le Tonadio Penel Kwansambo Général 10 Francis Relax Hervé Massaro
F Sarkozy, Fabrice Roxal Tchendela. Baza ebele baza moi trop na pesi bambote na Benel Lutona Dio na pesi mbote na. Merci beaucoup bébé Bouchou. Na bosa ni Jenny Mangwa na Deborah Fula bambote belé. Merci bébé Bouchou, ça fait vraiment plaisir à maman Melinze Mamtema tous Pépé Lambetolo, la maman sociale, Bonjour. Ouais, bonjour maman, ça va? Chef d'orchestre. Ouais, c'est moi le chef. Kilo Par rapport Nzamba pesi marambo talara. Chuma ça ponika. Zana ba critère moko apondi la ba chef d'orchestre. T'es bon, et Atali va bien fait on a participé à l'orchestre et on a pesi makambo. Babi o fonga mi likolo fonga mi na c'est donc tout ça mambo et moral au bas donc cher tu. Ça ramsa obligé. Parce que album ba musicien na ebiki ba son qui to écoute, ils ont promettre. Non, pourquoi pas talara to rapper bien na maestro donc a pesi chance chanson et photo là que ça bana kini que comment nous sommes capables quoi. Donc il y a le baming était vraiment sentir attendre kirsi c'est bima, ba belle mélodie, ba bon travail, ba bon boulot, tout ça en ndiaye. Taro ça la rending est à la rage, bon tout en plein studio tout ça va générique. Comme il y a une étape à animateur, biso to bétagué déjà, tout si to comme ce qu'on a étape à animateur, donc tout ça rame ça là toujours. Là si brator azala qui le batiki le charge wana. Ko gérer batou. Et ça rend un peu difficile tout le monde dans l'esprit, na le caractère na talon nanda. Tu es vraiment bien préparé pour ça. Té, nga eza elo mo boya bara ki bokonzi ba botama nango. Ba força na ti té. Senga ite yo vande no ka maître bio. Té, ko senga c'est tout dire dans talara, babi ki bokonzi ba botama nango. Ba côté na uta na zala déjà on a zalelo chez maestro donc il y a un peu opportunité na yeti côté donc toujours memelora na ndenge mo le mettre à l'oba donc chose à tout ça va musa na biso. Donc carré ba kin ba CP là donc c'est Francis Yama qui parle donc j'ai ça bien kitoko. Salam non numéro téléphone. Té bambote na nga na pesi na ba massa na nga tu ya light music na président na nga mo maestro bisika zali po tozana ye ya tozana ye na pesi ba mbote na ba massa na nga ya Nick Ngoma na Lille mon vieux donc talarayo Giras Tungi là na Paris donc na bossa do basé belé tellement basé numéro téléphone. Bon numéro téléphone na plus 243 89 24 799 so ba benginga ba ozwanga direct pona auto c'est pela pona nzembo libanga donc babua kai ba yembai abenga numéro wana donc ozwanga. Merci beaucoup. Okay. Bonne chance en tant que chef d'orchestre. Donc je continue à marcher studio Ndiayo Lelo. Bonjour. Bonjour. Nanga pepele. Dalinga mingi bobandi na vocal. Pepele ouais au Archiniance donc Mikili au Baolandanga ba venangai ba tonton Sousa ba Robert Sousa ba ve ba bige Archiniance yeyo. Yemene dile ngaya merci mingi na nkolo osala fabrica ze mobalier oboyaka kosala elotre la madens po abulaka alenya na moto eloko ekabola nama kotoba mama baza mama balobi nama kanisi yo Nyama bulakate moto abu ale Patrick Mpetsi na ngai yagi umenga yemenye dilo sigandile ayimeni mama dilanga. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. L'album Masika Oyo au bon c'est biso pe maya kitoko lisu koleka. Ouais, album Masika banzela biezali donc Archiniance yeyo. Boyebi ki na décevoir binoté donc ba venangai ba chiko de clamart ba makambo ba bigi Archiniance a décevoir bangote ba Siliste de Lyon Rich Kanga makambo ba bigi Archiniance a décevoir te Archiniance za mutayar la banzela taka ne na pesa bango kulaka ikene otegele ise yume nzolele ume Archiniance ezabitumba lele melelelelele oh lo jokilo likyo fabrica ze mobali yangu ya lochokilo likyo mwasa kitoko foye bakodenda melokola mimichi keva gasia kulo sili malenga lochokilo likyo manu matondo jirese mabiala gaelo ono ben wilile gabonais. Merci beaucoup sope sa salam non numéro. Ouais ba salam na ngai na pesi na bato yo ba soutenir ngai lokola ve na nga ben wilile gabonais Chico de Clamart tonton Sousa Robert Sousa bambote a trop venanga et puis na bossa na te venanga Daouda Mosolo le mystérieux donc
Dieu le père à Kaluka, Bozokosa. Numéro de téléphone, plus 243 89 92 31 349, plus 243 89 92 31 349. Et puis, na ko saluer mère la Amaroula en direct de Parigo, Jocelyne qui là donc. Merci beaucoup Sabalo. Donc kitoko wapia koyoka ba live ya boye, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Je ressens encore à notre mission. Donc dans l'ensemble toi yama bango nyonso po bango nyonso bana lo bakoloba par rapport à l'album Les Musiciens. Bonjour. Bonjour. Bon. Calme. Oh calme. Ngalo bata yande na. Lo batene ya da monde. Tena loba. Seul comme besoin loba. Seul comme pays tena loba. Album musicien et puis ça a confiance mais ça peut si bino pena bo simbi charge en makasi. Tout d'abord bango e bandi ya ndi. Bandi. Parce que confiance une malobani au koloba na ba fano ba pesa bino toujours confiance comme d'habitude. So koloba ba on. Base la musique bien, c'est tout. C'est tout. Ouais. Ba no mingi te bende. Ndenanga. So misene so za bien. Mais ba bunda te. Mambe ta pesa. Eh, nami c'est fort banano. Bambote na ba baisa. Ba ça va banda. Mbolingo la yeka nganga kachali gambo. Mwana ngombi na zoluge na somo na yo tempa. Lado zangelanga. Bomba bolingo no. Ouais, activement quand on se coupe ça motete. Te ba motete. On peut ça motete. Moi téléphone. Numéro T. Donc voilà, on est en train de continuer toujours. Nakadreka Nini, bonjour. Bonjour maman. Bonne. Kitoko, Yomozomona. Plein studio. Si. Kitoko. Ah ouais, bah fond de là, bah ça décidé. Oh bien. Coco. Oh bien. Bah fond la biso partout dans le monde entier basé là. Nzemunangai. Plus fort que ma chanson c'est la mort pour les colons Nzemunanga liwa quoi. Bien sûr là. C'est que ça danger. Ouais. So Robert a besoin vocal. Bah naimba ba vocal les belé là. Pona kaka. Kongo etananga. Ah. Ouais. Le bien malheur qui on en profite jamais. Ngana tonde so sina motema nanga mama lili kazibula. Kongo artiste basien papa c'est 8. Héritier ne motema nanga. D'ailleurs qui siko ba mai aussi quand zembo olingo bongisi la biso emelon. Nzemunanga yembeli ben wili les Gabonais. Na ben wili les Gabonais kota za na pese ba mbote to nzemunanga na yembeli. Na maman na biso Stéphanie Kobongo la charmante. Nzemunanga na yembeli bango. Ko pesa moi quelques salam na numéro. Oui. Pour na bato to ba contacter en plus 243 81 378 18 plus 243 81 378 18. Mouna esinga ana maman fatu na me botu ninga ngote. Mouna t'es obligé mais eza obligé. Babi vocal de Kenda ce que pas. Mais nga na yemba déjà mana je pense somme toi interprétant on moni pe muto zo yemba elo nga na yembi quand même aussi ça langa sengo. Ah donc ça lui bien. Oh. Il accepte que accepte. Il accepte que na sa musala bien so muto vani nga na yemba muto interprétant atam suna tinel si comme ba fongoli pe tam so orchestre na bango mo yemba vocal nga. Pour nga il accepte déjà qu'il faut travailler sous soupo. Ça va vocal. Si, il faut travailler tout pour battre Moussou Baye Mbappé et puis ça peut depuis ce temps de travailler vocal la vie na biso belé on a pas travailler Merci beaucoup. Bien. Donc voilà, tout continue maestro débat musique na vanda. Teto Telema. Bonjour. Bonjour. Kitoko bien Makasi. Album et ba musicien. Et à charge ba pesi bino beaucoup ko support. Toko asime en kitoko. Kitoko. Toko asime en kitoko. Chant. Non, change clair za note. Ah oui, mbili gisla. Te ngane gisla za note. Ah, o mi yemeli. Ngane gisla. Titre quoi nzembo. Bamsu ba yinga tena ngane gisla za note. Titre nzembo za mystère caché. Mystère caché. Mena. Na yembeli mutumo be me bo découvrir ngaka. Na yebi bobo tanga ba komo bo ape ko pesa biso ba mvangu. So betelanga elo mwa kala. Puisanga bo. Atanzete bota kambuma tezala ka n'importance. Ba mama ya kwanga na ba boulanger.
bazalaka na posa nango kasi ya nzambe amoni ngai zero mpona pesi motema Yannick Makangila vraiment bamal traite ngai Pierrette Kalonji na ngazi siko bafan oyo baolanda na minute oyo balinga barodécouvrir oso bayebi der vocal barodécouvrir lisusu le bani okopesa bango mpo bazala na confiance na toujours bazwa temps mpena oyoka nzembo no mpena bapesa biso temps toza bamusicien bapesa biso temps bachanteur baoyoka moko na moko donc toyebi ke derrière kinde bien toza pembe na Fabre maestro donc oya dans le meurtre aza coach azocoache très bien talaka babiso bazana tu peux tobima toza mo ebele bayutoleka déjà awa donc bapesa biso litoyi bapesa biso temps bayebi ke bazwa Curtis basalam no nani mwate plus 243 89 61 81 900 plus 243 89 61 81 900 na pesi mbote na Yannick Makangila na ve nanga Serge Kachila na Donaka Ninda Temprova ve nanga Doudou Menso na pesi mbote na bazamo ebele na pesi mbote na bébé Gucci na Paris bazebele. Merci beaucoup. Donc voilà, bonjour. Ouais, bonjour. On te remplacer à Dada. Ouais, Neymar Santé. Donc Neymar Santé. Il faut y avoir un bleu mon il y a goût, il y a lengi pour moi ça c'est. Na lazara déjà. Donc on a bien Neymar Santé, bah tout nous so, bah comprendre na ba poto ou partout passe. Si Kalisu soupe ça moi. Bah moi si que zali ba bi Neymar abeta fort. Neymar abeta ba faire arando, ba aider na ba tuna baby. Ba blo rebelle ba sorola mata coin, ba tchana nous boye. Donc Neymar Santé les lots on a ninga light music. Ouais. Touche ni roba qui sana ka album asika ba. Ti bon album vraiment to lokango. Nandinga bonzambe pena donc ngata ke bosser donc papa de andimi ngai Fabo maestro na consacrer pena bord donc mukile sepela nandinga pena je synthèse awate mais lobby déjà donc na lobby wat baye bi derrière Neymar Soda. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Donc voilà, et tikali kaka mutu moko muna Cédric Amado lobby te na éviter son rozwele wapi. Ouais, Cédric Amado. Azaki Kakawa. Donc c'était une très belle émission. Juste pour nous passer avant-goût. Il y a l'album Sikezo Bima. Mais soit pesi bango courage, pesi bango ba chance belé pour ba salam sana bango kitoko à tous na studio Ndiaye. Malgré que émission mon était Cédric Amado fala bois que na suka et ça langa bien na éviter ce qui na zoé ou na minute mais aoyaka na katikati na fin émission. Après c'est bambote na vie na misi un prince à Lyon gaz na gaz rien à dire yeo ana la zoé kaka amuna abete la biso biloko wana Cédric Amado. Non, c'est non luko bana no luko no zo te bon. Pepele kitoko pena bani donc. Tozara toujours na studio ndeka bato ba mona. Kirsi Sezoya place au maestro apesi biso chance bani tout ça moi ba plan bani mukile yoka talara première fois album ya mouvement. Donc on te na studio to travailler ba génie. Il travaillera bien na biga génie au bobim ça peut ba musicien au bête. Donc il y a un moment où on a tout monde lobaté dans la lobatro donc na linga suma mbalo lobaté na moi pour faire ba tout boulot wa travail ka on a ça on est na moi pesa ba tout à la depuis ya mado tengama les autres bi na bloquer la danse donc des fois na kirsis pe ba ozwa surprise des ali on a donc ba yo kana ba bete so biloko on a calé tengama te yo Wolele tengama na beta mama tengama le pusana na vanda e toke soki mama ya boya ka tengamela papa Belenga ina bimate nzambe nanga yo belenga na bimate babina ya mado ya kongunzama kasi lelo bo bina ya kotengama tango bile ya pesa ka bransare baye baka fetina na binisa kimboka bloke otengama ya mado mama ya mado baye ya balela ya mado donc des gars allez bloquer l'encham bloquer la danse on bloquer la danse bloquer l'encham c'est la danse le c'est l'encham yo ya komane kinyenge ya komane bilobela ga mwana yo kutuna bebwage lina ye barina rinde zangate donc de Kito makasi c'est vrai Amado on se retrouve
toro bazwa bilo mo eza surprise toli mo loba soute dans tolobi toloba déjà mo tomo démonter ka boulot donc toro bunda na boulot te biso boulot kaka toro surprise ezali ba osepela ba vena ba tonto ba le tenant du titre ba osepela ba vena ba Rosidi Nyongi ba vena ba Albert Lama ba osepela ba vena ba Junior Mumpungu ba vena ba Mata Paraza Mfumungando ba vena ba Olivier Mumpungu ba osepela donc capitaine Yeyo Seda petit na bango na bi que Jésus kitoko numéro de téléphone number de téléphone est plus 243 89 68 72 524 plus 243 89 68 72 524 biga doit trop concentrer trop bosser donc carré avec. Merci beaucoup Cédric. Donc voilà, on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. J'espère que ça fait vraiment plaisir à Jires Mabiala, moi à Londres à Solo. Ça fait vraiment plaisir à Foster Kamabarine à Rotterdam, Dekisha Luvumbu, moi à Rotterdam à Solo, Nyota Motema Laurent, moi à Rotterdam il y a Solo, Mbote Nanga Lisusu Mingi Mingi na Venanga Mission Prince à Lyon Gaz na Gaz, rien à dire. Serge Mingeli, Camille Tazo Kitakin, Camille T Serge Mingeli Azo Kitanakin, tout ça déjà au CP la papa. Mbote Nanga Isuna Lorissa Congolaise, Bota 20 ans, Jamanuna mère, na pesi Mbote Nanga le Oulama, Edo Makanda, Bambote no bisike ozali. La pesi Mbote Nanga le grand baron Mathémateus, jamais nzoto eboye lamba moi na Suisse ya Solo, Bambote Nanga na Serge na États-Unis, Isami, ya zapena fidèle ya Rolanda www.congofrance.com. Ba mikolo 2017 ça Ramazan nazo tindika bato boko kweya po choix ezate. Donc voilà quoi, quand on a ilunga jubilé artiste Bambote no yangwana Bambote nanga na mingi na muto azepena sima caméra pour sepelisa image kitoko boye quoi. Cédric artiste makasi petit sœur nanga moko bomona na musikati bomoni Carmel Njanza. Donc Sarah Mazani so tambola jamais zanga ye quoi. Donc ye pena ya kati. Donc avant Bomana Sarah Mazani faut Bomana Carmel après boleki na ngai. À mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, monsieur José Dipumba et à toute l'équipe de Congo France. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde. On se retrouve la prochaine fois avec plein de surprises et au revoir et bye bye. Congo France. Site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko. CongoFrance.com